Bandeko na ngai mbote ya mingi. Mbote na bandeko nyonso tu ya Nekongo. Nayebi ke mingi bakotuna pona nini olobi yango na portugais te. Pona nini olobi yango na Kikongo te. Tina nasali nalobi na Lingala. Neko mona ke makambo mingi ya important. Soki nalobi yango na Kikongo to na Lingala batu muke bakotaka nazaka na ba view muke. Mais soki nalobi yango na Lingala namonaka mokili ebele ekotaka nazaka na ba view ebele. Mais ngai lokola ezali association ya ana Nekongo na salaka na mbongo te parce que ngana tozwaka mbongo te pour ba view oyo. Nani tokomi na niveau te to sala yango parce que o tozosala mona bolingo nyonso. Tosala commerce te mais toza ko pesa message na bana ya Royaume Congo. Ba mikanda mingi tozwi mais likambo ya kosala ka mbongo nani tosali yango te parce que tolingi nyonso tu ezala na volonté ya bandeko tozali na bango na association ba bénéficier na nyonso. Mais na futur tokofuta mbongo nayebi nyonso tu ndenge salemaka mais nanu tokomi na niveau na kosala yango te. Soki tosali yango peut-être ba mbongo na kokota ekosunga biso pona ba pareil mususu. Mais lokola oyo ezali association ya bana ya Royaume Congo tolingaka moto nyonso tu a faire partie ya eloko oyo tosalaka mabulu te ya kosalaka bambongo poto liaka na mitu ya bana ya Royaume Congo. Donc c'est la raison à laquelle que na tokomi na tosali yango te mais toyebi ke tokozoka bambongo na YouTube mais oyo tout est gratuit. Donc tito pesa ka boye c'est YouTube a pesa biso 30 minutes ya kosala programme. Donc c'est ça na lingina loba na bana ya Congo ni surtout bo se enregistrer na YouTube ezango gratuit. Soki on s'enregistre na YouTube okay na ana Nekongo. Ana space ne space Congo avec K avec CT Kongo. Na droite ezana cloche ezana likolo wana o clique cloche wana o confirmer participation. Donc elobi ke yo komi partie à YouTube. Chaque fois que tu as une vidéo na YouTube mbala moko na mir na yo okomona yango olie olukaka. Bandeko na ngai tango na lobelaki sur G5 nazwaki ba insulte nazwaki ba comparaison ya niveau intellectuel na ngai namonaki bato mayele balobaki bato ebele balobaki. Bandeko totali Europe mobimba tomoni France Belgique balobi le 11 mai bana bazonga classe. Biso en Angleterre banosaki le 11 mai te. Balobaki babana ko changer ba programme ya lockdown selon évolution ya maladi ndenge ezali ko kitambola. Alors daba mois o eleki makambo mois mingi lobamaki le 27 avril avant to kota la mois ya mai anglais a changé ki ba loi mususu ba oyo balandaki yango te nalingi nga na expliquer yango. Bandeko boye ba ke pona maladie oyo ya coronavirus anglais a changé ki ba loi mususu ba loi ni surtout oyo existe ka liboso na maladie ke okoki ko refuser tonga okoki ko refuser ordre ya médecin okoki ko refuser opération okoki ko refuser likambo moko etali santé. Donc ba loi ni surtout wana ya kala balongoli yango suite ya pandémie ki oyo bandi ya coronavirus basali ba loi ya sika ba loi elobi boye banda le 27 avril ya 2020 autorité et comme na gouvernement na police na ba médecin donc na ba technologie oyo sika ebimi
bomoni mikolo oyo bamontre ezotekama basali yango na compagnie oyo Samsung iPhone compagnie ebele basali batie COVID-19 au coronavirus na montre. Donc okoko somba yango ozana yango ezolakisa yo moto oyo azana maladi. Donc soki ozana montre yango o adjust yango set yango up o chango na o programmer yango, si c'est le terme parce que anglais vous ya mingi, o programmer yango o lati yango montre wana ezolakisa yo moto nyonso tu aza à côté na yo o azali na te ya COVID-19 elingi loba boye soko lati yango soki mutu aza na COVID-19 aza à côté na yo montre esinale yo oyebi mutu azoya aza na yango otelemi olekisi ye mpona koevite mutu wana. Donc moto wana aza na yango soki akomi pene tozala ba montre bato bakoki koevite ye automatiquement basomona kena mutu oyo aza na maladi yango toyebi te ezali ya solo ou pas basali ba trick na ba montre nous ne savons pas, mais ba montre wana eza déjà en vente bato bazosomba yango déjà oyo ezali information nazali kopesa bino okokende epai boye yo moko miyebi te omoni bamindele bazokima yo bazoluka yo okomi isolé na prince parce que bamontre baza nango elati baoningi non yo oza na coronavirus. Donc bolinga boyeba déjà basante na bino na ndenge boza kobima boza kotambola mokili ezali ya kobeba bandeko okoki kotambola ozwi baradiation na nzela ekoti na nzoto na yo efungoli maladi ezakati na nzoto na yo ozotambola bazomona yo na bamontre bato ke yo oza na coronavirus yo moko kolo ya nzoto oyebi te ozwili yango wapi comment se fait-il ke oza na maladi mais yo moko kolo ya nzoto oyebi yango te. Bandeko soki epesi bongo na bamontre ya bato mbala moko mona polisi akoya kozwa na nzela wana ezali baloi ya sika ya Angleterre. Donc mbala moko bato na bamontre na bango eza na connexion na mbila okomona kaka pamf baye kozwa yo na polisi. Soki polisi aye kozwa yo oza susu na droit te. Donc baloi oyo esika susu na droit te o te nabenga avocat na ngai te nalingi vaccin te. Autorité nyonso tout ekomi na maboko ya gouvernement anglais. Donc gouvernement eza na droit ezwa yo ndenge oza bongo bakende na yo na endroit inconnu ou bien bakende na yo na quarantaine sans que famille na yo yeba kuna bakeye na yo baza na droit ya kovaccine yo sans que yo o refuser vouloir ou pas bako garder yo ti volonté na bango selon mayele na bango ki non maladi yango esili to esili te bango bako libérer yo kuna yo kokende toyebi te bako tio tonga nini ya malamu te ya mabe oyo kobomo avec le temps puisque moto yeba ezate bako benga ndako na yo bako ya ndako na yo bazui ba mwasi na bana bango nyonso tout il faut ba isoler bango parce que yo oza kovanda na ndako wana automatiquement yo il faut contaminer bango nyonso tout bako tester bango tokoyeba te test eza malamu to ya lukuta tokoyeba te bako kende na bino ba isoler bino il faut bino tout to ba vaccin wana malamu to mabe mato yeba ezate. Donc bakoyi ko boma bino boza na droit ya avocat te boza na droit ya ko refuser te soki bo refuser bapesi pouvoir na ba médecin na bango nyonso tout bakokaka bino na makasi bapesi bino batonga wana ezali loi gouvernement anglais asali. Tomoni ke bato mingi baza distrait bayebi te ke ba loi oyo nazomela bino yango esalami le 27 avril 2020. Donc bakoki kokende na bino ba isoler bino c'est la volonté na bango. Ceux qui ba décider di non faut ba vaccin moi bo refuser yango ezate
Ce qu'on refusait, jubile na makasi, pesi pouvoir na bango. On a droit avocat te, on a droit de défendre yo. Donc loi touana, sipri, longoli yango. Na lingaki na tirer d'abord attention na bino. Bozali ko voyager. Si vous allez voyager, na mboka na okei, soki pesi vaccin teta ko kitakuna na retour en Angleterre, il faut aux vaccin à partir de l'aéroport. Na lobaki na bino ke ba maladie oyo ezali bakambo ebele ko ya. Et comme à l'air moko, il faut mutu na mutu ba chip. Botiaki tembe. Bokanisa ki ngana zoki na komaki liboma te. Na komaki liboma te. Nazali kozoma information. Bandeko na mokili oya poto yeba kaka kokoma. Yeba ka ba adresse ba organisation internationale, organisation internationale okomela ka bango. Okomona kozoma adresse. Osana moyen kokoma ba kopesa ba information. Eza la fausse, eza la vraie, mais okotala informer. C'est comme ça bandeko bomona ngai tamso na pesa ba information parce que ba organisation ebele oyo ngana komelaka oyo ba komelaka ngai parce que biso tozali na association Anane Congo. À l'exception à ça, tazaka na poto, tozaka na ba curiosité ya kotanga tanga ya kokoma po makamususu o découvrir yango. Bandeko na ngai tomonaki lelo oyo tobandi koyeba kino Organisation mondiale ya santé OMS. Ezaka nango organisation mondialité. Mais ezaka nango organisation moko batu ba contrôler yango. Eza organisation moko oyo Bill Gates a contrôlaka. Ezali organisation moko oyo gouvernement anglais ba finansaka. Ezali organisation moko oyo Chine a finansaka. Alors bato oyo ba finansaka organisation wana ba pesaka ba donkuna bango nde ba décidaka oyo organisation mondiale il faut esala. Donc bandeko na ngai batanye surtout oyo to vandi na mokili biso to koli tozo ba vaccin ba président na biso ba yeba na bango te ke no organisation mondiale ya santé esalaka kikita na yango ya ba produits pharmaceutiques. Ba kiswana bango moko ba inventaka yango selo posa na bango ke no batu nini bako boma est-ce que bako lia mbongo na pays nini. Donc bako ko sala vaccin. Après ça ba créer que non na mboka na mino maladie moko eza kuna ba vaccin yango yo to kotinda autant il faut bino pesa autant. Ba vaccin que ça la poison que ça les loko moko boye ba vaccin soupe que non ça longue loko te. Mais ba lingi ba bimisa mbongo na pays na bino. Alors ba président na biso bazana bango mayele te na ba pays na biso tozalaka te na bato bazali mayele ke no soki ba vaccin ye ba tester yango ba contrôler yango ba yeba tozala biso na bato ya niveau wana te na ba pays na biso. Donc soki organisation mondiale ya santé epesi niveau wegino autant donc bakoti na ba pays surtout ba africain ba pays latino wana biso tozala obligé ya kotinda ba mbongo wana eke na organisation mondiale ya santé qui veut dire qui est Bill Gates ou Melinda Gates. Alors mbongo wana esala ke Bill Gates azokoma na mbongo na mokili. Parce que mouvement moko boye ya batu moko ezeli baza ba sataniste. Bazo faire partie ya monde o ba kutalaka na butu. Ndenge nini ifu ba guider mokili oyo. Batu wana bango basala Organisation mondiale de la santé. Ezeli OMS. C'est seulement lelo oyo pona likambo oyo ya coronavirus ebimi. Bozomona na ba pays mususu lelo 6 millions bakufi. Mais dès moment l'autre lelo bakufi 6 millions. Siko 6 millions ngo bazokunda bango wapi? 6 millions na ba famille na bango bakufi bazali wapi? Donc ezali ba montant moko bango bazali kokosa pour faire peur aux gens. Bon, ba policier, ba policier Angleterre ba tambla na nzela, bazana ba masque te. Ba balobi que don masque c'est obligatoire.
il faut garder ba distance bango ba distance ezaka nango te. Donc le coronavirus eza kopona ba policier mais bato mosusu eza kozwa bango. Donc j'avais expliqué que tout ça l'attention ezali ba fibre optique oyo eza ko causer ba radiation mingi na banzoto na biso. Baza ko ndima yango te. Ba fibre optique mosusu ekokota yo na nzoto evandi parce que écoute no maladie te eza ko se manifester na nzoto na yo. Lelo basali ba montre oyo e bana ko détecter que na coronavirus. Qui veut dire soki ozana radiation ko te nzoto na yo, mutu na montre amonaki yo mbala moko eke na police ko kanga yo. Alors yo bimaki zotika mwana na classe, obimaki poke na musala mbala moko police ezui yo, oke na endroit inconnu, famille na yo ekomona yo lisusu te, comme pe na ndaku okokusi kozonga te. Bako benga ka to meni kana na coronavirus, après ça, loko bozaka ndaku moko automatiquement bitu boza contaminé. Sikoyo eza ko dépendre parce que vous allez africain, vous allez poso nini? Bango bayebi nini bazali ko sana ba poso wana. So vous allez africain, il faut pas bomayo, to faut pas bomayo te, bango bayebi nini faut basala. Donc so vous allez africain, si ska bakanga yo na stade malamu, yo na bana na libota bokufa boyeba lisute. Parce que so ba zuyo ba kena yo. Ba kena na endroit inconnu parce que yango loi salama ki le 27 avril 2020 en Angleterre. Andeko oyo balandaki yango te, mwasi moko ya anglaise asalaki même tableau, azali ko panza wana ba réseaux sociaux po boyeba loi oyo ya sika. Loi wana ba annonçaki yango basalaka ba décret et puis ba passer yango partout na gouvernement anglais. Yango to mona ke no ba loi musu ba loi anglaise ba annonçaka na télévision te ba décider et ba tindi ona ba organisation ya bango mboka na bango ba tsango en pratique. Donc yango ne singa ngini no il faut to tangaka ba journaux tout ça la ba recherche nyeso tout et na télévision mususu et na télévision te et puis na journaux to ba annonce ba tindi ona ba na occasion ba ngo besoin et puis ba tsango en pratique. Lokola likama ya coronavirus ba lor masala ki ba annoncer na télévision te mais ba passer encore na police tout ça en pratique. Donc boko mona yango ba ko kanga yo ba kena yo ba monyo na nzela ba téléphone ba montre wani bimi wana esa ko détecter mutu na coronavirus to na nzela mbala moko esa na police mbala moko ba ko zwa yo ba kena yo kuna okene ba ko interview yo adresse na yo pa vanda ka vanda na mwasi na bana police ekei ezui mwasi na bana bango pe ba ko isoler bango tamba okene na bino automatiquement il faut avoir un vaccin. Un vaccin wana to ebité. Eza na chip na kati to ebité. Vaccin wana ekobomba bino to ebité. Donc bango moko ba ko déterminer bozali na batu te oyo ba ko défendre parce que loi elongoli pouvoir wana na avocat. Et pesi pouvoir na gouvernement na batu ba zubino bango ba ko décider. Donc beaucoup de vaccin à poison, to ya poison te bango ba ko yeba bokufi et ko dépendre race na bino et puis origine na bino. Nazako benda kabino matoi. Bandeko biso en Angleterre batu mingi bakufi. Mais je vais vous dire un secret. Oyo mingi boye bakite. Bandeko ndenge to vivaka na poto en Angleterre tozana batu mususu basana ba maladie ebele na nzoto na bango. Ba mususu basana ba sida. Ba mususu bazana ba maladie moko bazwa bango na nzoto na bango. Bato mosusu bakoma ba inapte. Donc bato bazali ebele. Alors bato oyo bazali ba maladie oyo gouvernement anglais a écarté bango na société, bato wana bafuta bango mbongo moko boye bazali utiliser comme ba cobaye pour na maladie oyo babelaka. Bato mingi babelaka mitema, donc bato wana bakokufa n'importe quel moment. Gouvernement anglais a pekisa bango ba travailler la soute. Bato ebele bakoma ba obèse awa na mboka oyo gouvernement anglais a écarté bango ba travailler la soute. Et bato wana comme récompense le gouvernement anglais a utilisé bango comme ba cobaye pour na ba recherche bango ba kisi et bato wana baza payer.
parmi biso bato mangala mingi mbongo bazo kosomaka bilamba asomaka kara kitoko po amelakisaka mais il ne travaille pas tomonaka bango bamosusu basalaka bavoyage kokende Afrique tout le temps tomonaka bango mais toyebaka te bato bazolaka mbongo wapi toza kose poser ba question mais réalité yango toza koraconte bino lelo maladie oyo ya coronavirus ebimi tomoni mingi ozalaki une semaine passée azalaki bien sango eyeli yo akufi parmi ces mondes là tous ces gens là basalaka su te mais okomona ye aza kofondi makambo ya baactivité ya mike mpo nini azoka bambongo extra et pourtant gouvernement pesi ndingi no vanda na pale liaka tozopesa yo mais bato wana bayibaka gouvernement basala baactivité mosusu donc mpona bango ndenge avanda na pale aza maladif wana eza nango normal bamonaka ye danger na miso ya bato nzoka ne mbongo wana azwaka mpo ntango neza mokuse nous avons des gens qui ont fait 15 ans 20 ans abelaka maladie wana donc gouvernement aekarta ye alors ntango maladie oyo eye bato mosusu bazali bakweyaka par année 2 fois soki akwei kaka mingi basali mobulu abengi ambulance barécupere na hôpital bakotisi ye 3-4 semaines ntango bakosoigne ye abimi calme c'est comme si rien n'était ntango bakotaka hôpital bayebisaka bato te bamosusu bazali chaque semaine bakozaka batonga bakopesa tala carton bakistamela ngo na ndako il dit absolument rien aux gens bandeko bazali ebele et la majorité na bango bakufi mbingi tozokamwa mais akufi ndenge nini azalaki bien te ndeko na ngai secret na yofonga bino yango oyo bato mingi oyo bino bomoni bakufi bozalaki ne une semaine après akufi bozalaki ne 2 jours akufi okame mais ye aza kobela te bato mingi du fait que bazoka mbongo gouvernement aza na liste 15 ans sikoyo gouvernement anglais asala nini acentraliza makambo nyonso na network moko soki boyebaki te gouvernement anglais acentralize yango donc soki babeti kaka kombo na yo bapesi numero na yo ya national insurance number epesi taxe na yo epesi santé na yo epesi musala na yo epesi makambo tu donc soki babeti soki oza na hôpital bato badone na yo ntango bakobeta yango boye ebimisi moto oyo asali 17 ans asalaka te afutaka taxe te mbala moko eye moto oyo ndako na ye bafutelaka yango na gouvernement nyonso to eye donc baotala miso to ye do bakoverifie yango mbala moko je pense que bazolandanga donc nyonso tu oyo yo bamoni yango mbala moko oyo ozali aye abelaka maladi kingandi donc ça fait déjà 17 ans gouvernement efutaka ye mpona batraitement bazosala lokolo bazali na mission na bango ya kodimine race ya biso baafricain donc ntango ozongi mpona traitement na yo bapesi yo kisi oyo affaiblir yo ezongisi yo na ndako ezongisi yo na hôpital bagardale bapesi yo tonga okufi yango omoni kino bato mingi bazokufa oyo bakendeki ndenge bakendeki kozwa traitement akomi kuna bapesi ye tonga moko boye bayebilaki no tongo topesi ye lelo ekoaffecte ntina pokwa akobenga donc ntango ozongi na ndako kuna boye esali baefe ntango kobenga bayeki korécupere yo bakotisi yo hôpital babomi yo parce que ozwaka mbongo ya ofeli déjà pendant 17 ans bon basali bakisi mpe pendant 17 ans omoniki ekoki nango ntina moko d'abord kotala d'abord origine oyo aza africain asalaka te ale baya korécupere yango tomoni bato mingi oyo ya biso bazokufa briske mingi bango surtout bakufi na coronavirus te et d'ailleurs majorité bakufi yango na coronavirus te donc bandeko na bendi matoi soki omoni ke ozaka maladif oliaka bambongo ya gouvernement esali bambula ebele napekisi yo te mais ezala choix na yo donc bomoni premier ministre alobaki lobi donc lockdown ekosila nano te bato bakoko banda mosala peut-être lobi oyo bakoya babandi mosala lokola ete bandi
bapesi bino chance bokende na parke kokima mwa mbangu mwa vélo mais bogarde toujours distance eza na sens te kende na parke kende doki coronavirus n'existe pas ezali bato ya monde mystique oyo bazali kokomande mokili baplan na bango nde bazali koexerce mpo basala mokili ndenge bango balingi na mission oyo ya kodiminue bato na mokili yango ezali kosalema ba oyo bazoke na bahopito oyo bazali bakobaye mingi na bango bazokufa parce que toyebaki te keno bango ndenge bavaka basalaka bafiere wana bavaka na bango na mbongo ya maladi tozali na bato mosusu abelaka na ye te mais parce que azali fe na ye alingi kosala te amikosela maladi moko boye azongaka toujours pas docteur na ye pas docteur ne pas décider keno fo keno hopito ti bakende bahopito ti suka nango batie kombone na liste keno abelaka maladi wana mpo na ye azali na esengo bafutaka ye mbongo avandaka na palais gouvernement anglais asi achangea ezalaka su te keno okei bapesi bakisi omelaka na ndako te bapremier traitement okozwaka kuna na hôpital baniaki yo batongo wana na nzoto na yo batongo wana esala baeffet na banzoto na bango ariati mpe suka nango bakomi maladi parce que obelaka yango te mais ntango batie bakisi wana suka nango okomi maladi wana tozali na bato wana ebele ezali l'une des causes bomoni bato ebele oyo ya biso kobanda na Angleterre bafrance babelgique mingi basala bakombo bakufi boverifie yango mpona kino bato wana basalaka su te bavanda na ndako balataka bien akoyenda ngana mena masanga mais asalaka te epai ya kozwela mbongo ezoyebana te mais non mais parce que otana basala maladi moko oyo bango babomba bakende na bahopito baitisa bango mpo bakobaye et puis bafutaka bango mbongo c'est ça secret ya Angleterre boyebi ke oyo na lobi bino moko boyebi yango yango vérité onga na lobi alors mingi bakufi bamosusu nani bakwei te na mutambo wana ntango ekozwa yo eteki mapasi to ntango yo ozongaka na hôpital mpo mena bakisi wana bokeba c'est risquant nalobi te keno bokende susu te mais natire kaka attention na bino qui veut dire baoyo to bakokwela na mutambo wana mingi bakokufa baoyo bazwaka soin ya santé na bango te yango na bomonaki ngai bandeko bainformation surtout oyo nazwaka nazogarde yango te nasalaki video mosusu mpona fitness esungaka biso okosalaka mpe sport na ndako na ntongo eza kogarde mpona souffle bandeko makambo mosusu ntina kogarde yango eza su te ndeko nanga boyebi meme sexe esengaka pema esengaka exercice même sexe oyo soki ozali na souffle te moye oumela likolo ya mwasi osepesa mwasi eza te boyebi yango ndeko na ngai bokokoloba yango te mais ngai nazoloba yango bokokofinga ngai mais bipai bokovanda polobaki non ndeko na biso alobaki vérité yango wana ndeko na ngai tosalaka baexercice ekosunga biso na pema bosalaka baexercice baarticulation mpona flexibilité ya nzoto na yo parce que tozokolaka ntango nzoto eza mwa flexible ezosunga yo mouvement mingi yo kosala ntango oza na mwa endurance ya pema okomona na sexe oza na mwa na makasi ntango osala amour omeka koresiste na mwasi na yo parce que oza na mwa endurance tout ça ça compte mingi bayokaka soni mais soni en réalité n'existe pas soki oyoki soni ekoboma yo nazomeka koatire attention na bino bandeko na ngai ata bondimi yango te mais boyebi ke oyo nalobi ezali vérité bandeko liwa ekoya mingi parce que coronavirus oyo ezali likambo ya solo te mais lokola bazali na pouvoir ya kokomande mokili mon frère basere na ngai tozali obligé to accepter toza na mboka na bango tozali esika kokimela te donc oyo to kokwela na motambo ekozali ya mokuse te parce que bakorécupere yo
bakotia yo vaccin vouloir ou pas bakoforce botina makasi oyo bakotia yo ya malamu to ya lokuta mwa toyeba eza te. Donc bakorécupere mwasi na bana to bakorécupere mobali na bana bakokende bino na quarantaine kuna bakokende na bino bakozwa batonga bakozwa bavaccin wana malamu to ya lokuta toyebi te. Lelo oyo na Afrique bapays africain baza kotia bango bacable fibre optique po bango mpe bakoma mwa avancé na communication. Entre temps bavaccin na Afrique ezokota toki na Congo ekoti na Cameroun ekoti toyebi te comment bango bazwi yango pour vous dire que président africain soki a refusé yango bakolongoli na pouvoir. Alors au lieu à signer bango a préféré à sacrifier peuple. Na Congo ba vaccin koti na Cameroun ba vaccin koti parce que ce que ba longoli a perdre beaucoup de. Donc les présidents africains sont tous des femmes. Bazala na parole devant le blanc. En réalité, Organisation mondiale de la santé eza nango organisation ya mutu groupe moko ya batu Bill Gates même Donald Trump aza ko faire partie na yango to moni aza ko baluka mais aza ko faire partie na bango bapesaka ba don. Chine epesaka don, États-Unis epesaka don kuna. Donc bango nde ba décidaka parce que eza ko fonctionner na mbongo na bango. Et majorité na bango Bill Gates azana ba business ya produits pharmaceutiques. Alors il faut être comment. Donc ba mbongo msuta ba pays africain ba pesa bango ordre na ko se non écoute pour ça ba vaccin ki boye pia autant to tena ba kisi kuna ba kisi na ki ba yebite ezali vaccin ya solo. Donc ba sala kaka ordre oyo ba pesi bango. Bandeko ezali mawa toza na valeur moko te na mokili. Donc yango na ligaki na informer bino botika la malamu kimia kola batela bino. A plus.